l'animation. Les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Mbote na bandeko balandi fidèle internaute, vous qui aimez bien les émissions de cette chaîne, nous vous n'avons raté atteint numéro mon côté. Sasa makambo, lelo tokutani suna tudenga ekobikisi. Yende to meka osola na a répondre na ba question ya santé, donc isa ba guérison miracle ndenge to ko bengango. Azali traduit praticien, on dit traduit praticien toujours même au féminin parce que moi les mots. Toromeka osola na comment ba miracle salaman c'est là ya connaissance na e utana nzambe. Utana ba plante na kati ya émission de Boboy baba détail mioso na nzela mona moko master bonjour. Bonjour papa journaliste. Mais quand il peut se présenter na batu Holanda aussi pour na poto na mairie fait partout dans le monde ba congolais mingi baza braqué sur cette chaîne ba na ba yo aussi pour na batu nos ba na na temps oyo kombo na nga ezali ma master solution maman Esther à sa force nazali traduit praticienne nakokisi 12 ans na mosala oyo yango nasepeli mpe koya kopesa bino mwa information moke oyo ezotala makambo ya batraitement ya traduit praticien. olobi osali 12 ans na mosala oyo obandaki ndenge nini ekoli wapi maître na yo nani on va vous expliquer du son que parce que les babins à le côté va charlatan par le babinier belé et l'autre ça n'a eu pas sur l'endroit mais quand on peut expliquer bango bandaki ndenge ni kolibana ni isuri na nani makasi na nani maende na utaki wapi bon donc ça na nga ezali koko na biso bandaki kusala musala wana toza bapende alors namona ke nous na sepe pe na musala ya zo sala yango wana atikilaki nga yango mpe alakisi nga ndenge ya kosunga bato na mwa bokono baza nango na banzete na biso ya bokoko wana na Kisasa na mboka ezalaka wapi walakisa nga ezalaki na Kikwiti ok moto ya liboso bikisaka ebandaka ndenge moto ya liboso nabikisaka ezalaka camarade moko tozalaka na ye abalaki asalaki 10 ans zobota te l'état aye koyebisanga problème na bino mamesitenga nazobota te nga mpe natalaki na mayele okoko na biso alakisaki nga nde nazwaki banzete na biso ya bokoko wana banda komona bato bazali na problème ya kobota okoko na bikisaka oui na banda komona bango epuis azalaka mpe soki moto maladi aye apesinga bisinga zwa nzete ona osangisa bongo otraite motu opesa motu mpona kobota tant mpe naopesa bato mpona kobota namoni ke baresultat ezalaki bien bato mpe bakoma na bazemi bamosusu baboti bamapasa vraimen babebe bazalaki ebele yango esepelisaki nga ntango moninga na mpe aye kotuna nga nasaleli ye mpe na nsima kosalela ye aya kozwa mpe mwa est ce que oyebi ke bato baza na baproblème ya kobota bazolanda osiko nayebi est ce que oyebi ke eza na bato oyo bakobengana na numero oyo eza affiché wana mpona koluka kokutana na yo nayebi résulté kozala nini en tout cas vraiment mutu nyonso aza na problème ya kobota banga na ye te aza décité epa na nga mami Esther solution donc epa na nga eza mapasa 4455 loso oza akosa bana bengaka numero naza nango okorebisi te epuis tokopesaka mwa traitement moke ezala papa oyo aza na problème ya mabota ezala bamama baa na baproblème ya mabota babanga te baloba te ke non Kinshasa batradi praticien baleki ebele toza desi mpona bango topesa bamoko tozwa baresultat malamu te mais epai na nga mami Esther vraiment bamekanga mipa na nga vraiment bakozwa babebe baza nango mposa oza na Kinshasa depuis combien de temps naza na Kinshasa ça fait 12 ans mais yo ekolaka kuna na mboka banzete osalaka ndenge nini depuis 12 ans dans Kinshasa okomandaka nzete na nzete na kombo nango nakomaka banzete natindi mbongo so basombeli nga batindeli ngango na motuka ye na retire awa nde epermetreka nga nasala basolution mpona
napesaka ndenge baza bamaladi babebondelaka mpe mpona bato. Oui, mpona bato mpe nabondelaka parce que naza na don ya guérison. Donc bato mosusu babikaka na nzela ya losambo. Mosusu babika na nzela losambo parce que naza pasteur. Nzela losambo na pasteur na déclarateur de Liscatenda. Na nzela losambo mpe nabondelaka bato babikaka. Na nzela nzete mpe bato babikaka. Église ezala mpe toza na Yolo, avenue Bomenge, 24 bis. olobeli mingi likama mabota à part mabota bamaladi mosusu oyo bakoki kolukama mester. À part mabota bamaladi oyo neti par exemple kota bapapa nazotraite éjaculation précoce, natraitaka faiblesse sexuelle, naza na pota libunu, tozali na prostate et puis agrandissement pénis ezalaka allongement même okoma na 25 cm naza nango. oza plus kota bapapa nano rhumatisme ezali na mokongo pasi baprostate cardiaque to bapapa papa mpe meme mataka ya kopesa mwasi mwana eza faible napesaka ngo mpe okoma makasi apesa mpe mwasi mwana mais vraiment naa na mwa maadi ebele kote ya bapapa oyo nasalaka sikoyo so tokomi kota bamama mwasi aza stérile aza na frigidité trompe na ye eza bouché matrice ekomi malili eza nango bakote ebele napesaka donc vraiment kota bamama soki oyo oza décité esekomela mpe mama ester motu moko abandeke koya mais asuka solution mpe ezala nango te epuis asepela na ye te na suka soki ekomela mpe na mosala na yo nde mpe bato mama ye mpe bameka mpe bato mpe esimbo te motu bakofirma mpe na libota motu mosusu mpe achange mpe hôpital mpona solution ezwama motu mosusu mpe batransfere na mikili ya poto ndenge mpe ekomela bapito na biso ya minene ya esekomela mpe en tout cas vraiment banda mosala na ngai nazona moto aregrete te ke bamester napesi ekisi boye esimbi te te bato nyonso balongwaka mpa na ngai bazalaka na esengo donc vraiment baresultat ezalaka bien. Ok bandeko balandi liloba nini oloba na bango ya suka mpona basepeli koluka avant naloba liloba suka nalobela mpe bajeune fille wana oyo aza plasma ta eza te mamester aza mama bana basi aye mpona bino vraiment boya ebele kozala décide donc aopesa forme atolingi okóma na 5 dodan okóma nango olingi 10 dodan okóma nango mpo sepelisa mpe papa mwa ta ya bien olati elamba mwa basa propre donc ya bien vraiment oyo bajeune fille alelo baolinga boyoka mamester koza décide me mpona bato nyonso balandi nga vraiment naoyebisa bino botala te oyo bosi bozalaki dese mpa bato mosusu mpo bokende mpe na bondeko biki te esengake otika maladi na nzoto te okende so na mama yango mpo bika me bakote kokenda lokola badesevara bino oza basolution te me epa mama ester yaka nanu komeka epa na nga vraiment boza vraiment merci beaucoup mama ester tokomi na suka ya émission na biso nakende na koremercie baye nyonso basutenaka émission oyo naomona bongo ingénieur Jack Sukami Yajo Penenge, merci na kuna bino le président Patou Bena vraiment ezalaki esengo mpona biso kozala na bino fidèle internaute vraiment au prochain numéro merci beaucoup.